www.potonapoto.com www.potonapoto.com. Everybody, let's go! Hey! Come on, let's go! Yeah, come on, let's go! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter-Express Business. Tout le monde na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de colis, ça la 2 jours livré à Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter-Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends dans la province Nini. Sokoko Makaka na Primuske. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter-Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Service d'Inter-Express, comme ça. Inter-Express à Paris. Bonjour, chers téléspectateurs, Nabino Nyonso, Obolingara chaîne Nabino Malamu na kombo ya poto na poto, Wanezanga Iwa Bino, actrice Nabino Jenny Banza, autrement dit Jenny Buka, bana poto boyebi, voilà, les loli sous nebi ke boka mo lekeli bino. Oh Jenny sous comme conitrice dans les loli sous ngamo ko pe sous na invité mais na yambel bino sous muto moko donc juste kana malamu o bino bolingara o sara bino bien. Wana tozana ye, to koluka to mona ye, to koluka to découvrir, to yeba ayena nini donc alinga biso nini abombeli biso nini voilà donc on a avancé déjà vers invité nangai voilà et bon bonjour maman. Bonjour. Ça va Boni? Oui ça va. Kombo nani? Gloria Lukau. Gloria Lukau. Voilà. Lukau hein? Oui. Oh ça va Gloria Lukau. Lukau. Ah, Lukau, ça va na sepe Gloria, sepeli ko likana plateau na biso ya poto na malamu o plateau na biso bombela kabiso na kitoko o plateau na biso e bombela kabiso à tout moment. Maman Gloria, tongaki to sur la momuki. Qui n'est lelo, il paraît-il soi-disant ba jeune qui n'était dans le monde entier, ba kon bongo lo bakino, nous ça ko préférer net po na ye apesa na moi si mbongo te mais asalara moi c'est un bien. Donc asi ba ki bien. Asi bagay bien musu salobi que non ba salo bakon bongo préférer mbongo donc to pesa no eloko tata to zano eloko mki ata to sa no bien ti donc yo pesa kana ega mbongo ya on nga na solo mki na yo siko na na yeba yo na oh la la yo siko na yo mambo na nyoso onga na poser na ba question siko manakati omona ondeni. Bon merci beaucoup pour nga vraiment mobile mo boye na RDC à place Naza. Mobile mo bona lingaka. Il faut pas canisser là nga, eza bongo. Eza ka teke mobile mo bo linganga ka possible ngai donc babilo mo ka bon yo fele. Et simbati. Et simbati oui. Tant on lingi moi si, tant on lingi mo na nzota moi si. Il faut quand même peu au raisonnable pour na moi si en haut. Yo bando si ba ka mo son yo fele. Ngati. Nzabena nga yandaya. Yanda ozomonela kama mbote yanda ngala boya kina ngai yanda ya africain libre bambote siko zali siko mama Gloria yopo otonda topo bimana mobali il faut à peu près combien de coups au centre bena que non na bimana mobali ndeko bi que non bon il faut à peu près à la combien de coups. Bon parlant no koloba
kobima na mobali eza kati fo alala o 10 coups 20 coups 6 coups te mobali il faut en mobali liboso non ya rapport sexuel mobali il faut ayeba no si bana o santa donyo liboso non mobali alala o asiba yo quoi il faut no caresse elekela ndeti nga nalinga mobali o caresse nga pena bien on a sentir pena que mobali o simbanga pena mito mabele po za yo nzoto nanga za yo mela mito mabele moi musapi na vagin quand ezalaka moi caresse en temps na kuma mouiller moi passe nzambe na ngai donc le évangile on est troublé ngai na zo baté évangile to nini donc on vraiment na comprendre Jenny yo mama ngali ngaboyi moi mabele na nga nzamba pambola nga na ngo na nzoto na nga bien pour na bi mibali ba ko résister ti cameraman maman rote maman mukie atelema mukie tout la pour modèle akumiseli nga nzoto yo donc atelemini ka côté ça na le côté telemaka na mona kaka pour nga na moniti nga nzambe poto na poto makambo ngai c'est bon merci beaucoup on a tout monita ya maman Gloire c'est bon maman donc ndo bande ko expliquer ça que nous c'est ouais mobala mina nga mabele quand ezala na caresse moi musapi na libolo ça la moi bien tant on a comme mouillé donc on a poli quoi début so baba sito polaka on a côté pena na moni que na éjaculé donc na versé quoi na versé on a koko ta main on appelle mobali pour mobali muso ko bani caresse mais binende bala la moi cité ay binende bala la moi cité le voix ba pena do benga pena na sentir na mona pena que okoma okoma pour alingana pe mbala peni mikieti surtout apena mikuse na lingana ngati oh la nzambe na ngai plateau yindi Gloire ya bimisi so eloko mususu mais eza pasi morietes les princes disent ozoka mambo pekisaki na ngai do yo lingana mbala bapeni na lingati bon oui na kokati so pona yo fo po mana mbala fo mbala na zara donc peni te donc mbala ni fo zara likata munene oui mbala na nga o pena ke on sentir que mbala na nga fo za no likata munene on s'appelle likatamulai nzambe na ngai c'est amsuna ndo sana nga basambla na oganga na me na okala ngelo ti mais na sabonka pona sepelisa c'est que en réalité mbalo no so bazara makata mikuse to miki c'est que so ba sala basi bayoka na bango eloko te na lobi bongo ti na bipo na ngai na linga na nga mibala makata miketi na linga pe mikuse te donc aza déterminant bipo na ye alinga na ye mibala makata miki te donc soko moni ko za na likata mukie c'est le temps ozota l'émission c'est pe na Gloire ya linga na mibala makata miki te ngalinga pena mobala za likata na bite ke ya munene so ya mulaye déborder pété et ça na mesure quoi ya nabi ya mukiete ya mukuse pété mais ça na mesure oui nzambe na siko ya Gloire babi question moko awa na moni bakomela ngai babaki nanga so na mbi mutu na tuna ye et pas forêt futila de bundes siko yo po o éjaculé olingaka propre une exposition nini to position mo boko za bobanda mobali bobandi na bino mais na position na so basali yo te ngona beno bate do basali ngelo te position veneza yango te donc ou soit mobala ngo aza respirer moko misalel na yango tango yo zonda ko ayebi pinza ndeni akomisa place na linga to yo mo ko lakisa ye ou bien ko kendo benga e fouter ou comment bon ngami mina nga position là là tout droit boye ko la sabso to za pe tambe tout ngape na nga ko le moi si nga position là tout droit boye mbala mati kanizalaka mbala ko ngapa na balola donc mama ye mona ko kimisa na peut de temps ya zo ta jusqu'au zo balola bo balola c'est des mbala na balola nzambe na ngai image la position ni so beta image yo moko ozoyoka mambo c'est bon bino moko boyoki ya Gloire alingaka do ye mpo na ye position na ye mingi alingaka na ye olala alingaka na ye position basima te banini te do ata bouti wapi ata bobandi nde na suka nango abosani elo moko po bamibali mosusu basala basi caresse aliani mbanga basima mabele ngasi mobali amelinga libele te nakokaa te nakokaa te nga nakoma excité pena mobali aomelanga libele
kuna simba iteris donc naoka bien naomaka loko nakufa te donc ana bon soki omoni ke yo kataka na libele soki retard koya te ya gloire ya lobi boye ye nde azalaka boye do ye pena point faible na ye do ata bosali il faut meleka mabele donc il faut omela ye mabele soki omele mabele nde place ya monaka ke non ase retrouve soki osala yango te akokoka na ye te soki osala yango te akokoka na ye te ya gloire tokomi kochite tokomi déjà kokende vers banfin mission na biso sikoyo nalingi natuna esu question moko boye tala na ngai nabosana mais heureusement nazalaki na papier nalingi natuna esusu question moko boye sikoyo ndenge ezalaka ke mobali alingi yo ti ata opesa mbongo donc so azaka apeni moke yo na ye esimba te soit bokabwana na bino bon eza yango mpe question bien bolingo mpe ezalika motema osepela na moto yango mpo mobali okokabela nanga mbongo so nasepe nanga nango te omoi te koperdre ka batemps na yo mpo nga na omonake ya mosusu mibali balobake naolekisela mwasi na temps mais nga na omona yo ndo perdre batemps nango parce que ya mosusu yo omonake nalingaka oyo naokabela ye bien sûr ntango olingi mwasi fo kabela ye mpo nga so mobali okaba te esimba te nakokaba lisusu nakokaba nga mobali so okaba te esimba te yo okaba te oyaka osibanga akozala okaba nete mais aosiba naolinga yango te mpo ani na travaille na perte oui bien sûr bolingo na monde lelo ekoma otambola na mbongo oui mais aussi des filles pe abimaka mpe na mobali ya mosusu mobali yango mpaka nini na eloko te mais bavanda na wana bango nde singa nakokoka nanga te nakokoka nanga te mpo nasala yango tro mais na temps lelo nakokoka te nga nde ezalaki babolingo nde babanda oloba na kala basala mwa exemple ndeti edi merci nga omiyebela nango mpo otikola osimba ata libele nanga te ata mokolo mwa mpe te mosusu biso bando ozwaka ya litama na lèvre nanga ozwa te c'est bon ya gloria na sepeli wana na oto yoka lisusu ke yo à part donc osibana donc na mbongo lisusu mabele nanga kitoko ya misuni lisusu o mibali balingaka mabele nanga ekendaka boye donc nasambusa mabele nanga ka boye na libolo nayeka na panzeli yo aye nasuka nango eloko te okosi olali après nazwi nango eloko te na mwasi kitoko papa nanga tanga bosinga epuis na mongala na mongo 100% ntango babotanga babaka gloria ntango tobimission na moki wana ntango baosokolanga mama oza mwasi kitoko tomase bassin na ntango okola eya mpo osalela ngo gloria nde aza nasalela nde bassin na oui fo nasalela oyo nzambe apesi nga naosalela bote na nga naosalela tai na nga naosalela nyonso ya nga eza kindumba te mais naosalela oyo nzambe apesi nga mpo nasalela nayeki na mokili mpo naotika motu te mais ndenge okumisaki ye mobali yango ifo azala peni mwa katikati aza mwa likata mwa molai mwa monene mwa nini seke so ayepa na yo mpo oyebi osala oyebi kosiba nayebi makasi ntango moto aoloba boye seke ayebi nayebi okarese mobali nayebi okarese mobali nayebi nde bazwaka nini likata mobali bafibaka nayebi so mpe mobali okoka te mpo nga mpo kotanga so oza likata monene ezalaka pasi donc il faut zwa temps ya caresse nakoma moye nalingaka ya minene mais mpo kota ezalaka pasi il faut zwa temps naoloba naza bref naoloba naotama na monoko te ntango bino mo boomona nga boosepela na nga ntango oso oyebi caresse te papa koya te ogloire ya bongo donc il faut yeba mosala mpo nga mo mpe gloire nde nabo nayebi so nayebi te soko mobisangaki nayebi te naokeyekola ata koko nanga babota mama na otuna ye koko basala nde non simba donc eza nango possible na bino bangala koko abota mama na okolakisa ouais alakisanga te ah bon oui olakisanga naoke na otuna ye koko mbongo elekaka ya boye na famille so epa mama nanga naoka soni koko nanga naoki soni te epa koko ya camarade ya koko ne naokende mpe na naotuna ye epuis koko afungolanga te ezaka boye ezaka olakisanga donc koko kokende pas oui basalaka boye oui mpo koko nga kuna bafille ebele ya lelo bakoma mpo libolo nekangama ifo atia bakisi ya bokoko oyo batekaka mais nga ya solo nzambe na ngai nga na mao 100% depuis nakoli ti nakomi boye koko na nga oyo aboti mama na nga natuna ye question wana koko na nga répondanga abi koko na nga
kisi ya malamu yaka mayo totuka na pompe. OK. Poto na poto de mambo nulle part ailleurs toujours awa nulle part ailleurs bokozongo wapi bon non kisi mamso c'est bimio il paraît-il que non basi musu bako moko baka bakisi menga na yebite baka bakisi o babaka ba makasi we babaka ba nini makasi oka toliaka tomela masanga mais nga Gloria franchement kama ya pompe azelo en 4 ans tant mobala oya akota likata okokati ya solo donc mayo ka ya pompe okaka et puis okanga mokokati autant oya na amoni bon aspect physique na ça bien tant akota suna kati amoni ke fion on est bien pe na zota bien article babi mambo nulle part ailleurs toujours poto na poto bo s'abonner bino moko bozo mona bozo kandi ya Gloria zolo ba donc ye pa na ye abaka kana ye ba bibaka barate et pa na ye ataka na ye ba bitiacha te abika ka maya pamba naturel ngazaka naturel ngaka naturellement vraiment pour na ebike batebele balobaki bangala basala kisi bangala balinga bokoko makasi mais nga depuis na buta mi makamwa na famille na nga na yoki na nga ngote apita kota papa na kota mama na yoka na nga ngoti ponga balakisa ka maika ya pompe maika ya robinet oyo mana robinet ponga tanelanga ata kutu baton ba olenga malili nga soka na lamuki na kota douche na sokoli ponga skola na nga 2 fois ba o baskola 3 fois so bakosa so ba so nga italinga nga skola 2 fois nyamkana tongo dès que na blamukana na chambre na koti douche na sopi mai na nzoto na zwa temps na table na kanti moko na bois que la calibolo na donc ndeza boy olala nzambe ma musu c'est bimia image oyokelanga mambo donc ndeza en réalité moi si fois sukola des cantines on a plus il faut moi ça sukola 2 fois wana selon yondo sala constant na ndenge itika ka yo nzoto na yo toujours bien toujours ni ndenge libolo na ikanga makizaka pona mai wana oui tant sokola pena ota mai na libolo bien ota musabi yo pena oko se sentir pena que oko pena ya kokangama omona pena na kotsa musapi mais na za okangama tant o sentir bongo o miniki kandi sala o sokoli et puis obimi tant 17h ebeta ou 16h il faut boire sous mai parce que to toka quand même tant o tambola il faut mi sopela sous mai wana siko mukolo bala ozwao amona pe o mbisi ya moto moko otoni o mopongo na olia otoni o liboki mo pongo otoni taka bangala biso bangala pena nzamba créer na bongo biso nzamba créer oui nzamba créer so mo sa mungala ebi musala mbetuti wana ka kizengi abolole pene lo biso ngala zoba ya wili matuka zoka mambo donc moi ça donc en réalité c'est que na Kinshasa ba mbalo biso to yebito ba mabala lelo fo babala ka bangala po yo lobi ke biso oui Gloria po yo bika ke non basa bangala nde biso nde kaka nde to yebi basa bangala nde kaka boye c'est que basa bikolo musuba obala te na lobi te ke basa bikolo musuba ebite mais nga na kumisi na ngai o Gloria nde naza nga Gloria lukau na mikumisi pona nga so na zui mobali dès la première fois na mobile na sepela na zui et puis mobile nga solo la na ya fongwa mana na zui to kutene na mbetu to sibana non tikele tante ata ba position na ebite no bimisa ngo neti ande na ko bimisa nyonso ata ya kotenga maboya ata ya ngumba maboya nyonso akopota ya wili matuka tela Pono linga tika kienda kelibela. No linga kiende ata voyager na kelelo. Arezo na vlola mo ba ko de sala bien. Yo ke pa na po kiende okite. Paso le pa na po kiende. Ya wili matuko okelinga mambo. Gloria biyo yeke pa na po kiende donc Gloria nenga zana soko ye pa na ye. La kaka déjà maman na ndako soko za moi si la kaka déjà ba na ndako papa la bino angala kei de ya ça la évangile bangala. Mona ba papa ça kala ba voyager ba zonga kati. Donc pas Gloria aussi c'est comme ça. Donc soko ye pa na ça tombe déjà que nene na pas Gloria en tout cas na ozonga ti. Oyo ki da biye ba yake pa na ba kinda kati. Donc soko ye oye po na libela. Donc Gloria na komi ko excité déjà vers l'enfant. C'est quoi to ça ndé nini? Conseil nini yo ki ko pesa na mbalo bazana tita makata mikie. Bon conseil na ko pesa bango eza pété ke na seki bango ou soit na fingité. Nzambe ni mutasala bango bon na ko ba pété ke ba kende bazo ba kisi et ya minene. Mais na encourager bango kaka et puis na féliciter basi na bango parce que ba mesana na bango bongo ba mesana bango ba fana na bango ba comprendre ba idéologie ya mibali na bango ponde tinga lokwa no na bali na ngati na okuka na ngaiti et puis ndé na zala bona sambela nzamba tindela mobali ya vision na donc nzamba olinga tika tindela nga elo mo boyesa lokwa libaku on comprend comme mobali la vision sora ye mazai na likatam te tant na boule de vision na nga il faut nzamba tindela na mobali koka apela likato ngalinga tanza mboki tindela nga bon point
c'est bon c'est que eza mpona trichaka nzambe so atindeli mobali po nzambe apesaka mais apesaka mpe nyonso te nzambe bakopesa mais azangisi mpe po elo mo mpe po gloire na ye monana nzambe so atindeli mobali donc mbala soki aza likata mokie wana en tout cas osenga no demande yango epa nzambe arekipeye na ye mobala yango so aza likata mokie eza ata molai poso eza mokie eza esi mokuse wana nini nango c'est bon donc lo oyo alobi boye apingaki bato makata mike te afingi bino te ekozala nango mpe mokie mais eza nango mokie mais eza nde molai eza ke eza mokie epuis eza mokuse mpo wana mwa loko otisala nga okosana lisana na litoi na oyoka nango eloo te nzambe nakoluka mpe nasala tocrée ka divorce donc nzambe mambo ekomi sérieux makambo ekomi très très sérieux ya nda ozoyoka moritese donc yo so mobala aza likata mokuse to mokie mpona okocréer divorce bokabwana na bino ata balaki officiellement ndimi nao libala na olinga mpe te tobala na olinga ti tokoma na niveau na po wana po ntango na ndimi tokoma ti na niveau wana nalingi yo pour le meilleur et pour le pire na boyo lisusu te donc ntango kaka toza kaka na kiamitié boye papa esimba te oza likata mokie te naoloba no bongo te so babino aloba bongo mabe te naoloba no bongo te na ocréer ka elo moko toka bon. C'est bon, merci beaucoup. Tu comme kochité babi mambo nil par ailleurs. Bozwango wapi ya boezalate. Ngande mama na bango babi bango nyonso bana ngande mama. Donc ce batali to ba moni fo ba gangaka. So na bengi fo ba ba oui mama po ngande mama na bango. Jenny Banza autrement dit Jenny buka mwana mungala donc bino mo boyebi poto boyebi partout boyebi nazaki ne songa ko yambela bino invité ya gloria bino bo moni ba surprise ebimi awa ya sukola kana ede kantina mai ya baka kana ebi baka bakate moi si fo sukola tongo pourquoi moi si fo zwa kaka mai donc bango na bango ba mongo ba sela kaka mai zwa mai na passer vagin ni ka libolo na bien sukola libolo na bien mai moko etikali o kantina moko etikali o sukoli donc pona ye kisi ya moi si eza mai en plus pona ye alobi ke non a détertaka na mibali ya makata mikie donc ya lingaka na mibala bakata mikie te selon ye bana poto Paris bana wapi afingi na ye te mais alobi selon ye po mutu na mutu voilà mikie mikuse donc mutu na mutu aza na vie na ye ndenge azalaka mutu ana ndenge na nzambe ndenge asaleli donc ye mpo na ye makata mibala makata mikie esimbaka te donc ata obali officiellement ata lelo wana na mbongo oyo nazobala ye pilo ata olati vola en tout cas soko oza na olikata mokie esimba te wana na pesa bambote na ngai na pesa bambote na ngai na ba o ngai ba o balingaka nga mingi ba o batala nga trop ba o basepela na ba émission ba o babengaka nga ba komelaka nga jeni to na besoin ba émission jeni to na besoin boye na pesa mbote na ngai na pesa mbote na ngai liboso na vie na ngai na star na nga ka bose bulembi ba bi kalaté 5 heures donc 5 heures kalaté ça déjà na ligne na biso déjà bimi donc rezo beta makasi donc ben landu na peso bambote belé bambote belé depuis France na pesa mbote na nga na Alain Massamba na pesa mbote na ngai na Abel Mwamba Jogo Abel Mwamba apporteur Angola mais na minute aza awa na pesa mbote na nga na Obama Taunda meilleur animateur na minute na bengi animateur de Momo mutawa boka abionye son sikanga kite po boka bêtiste ya boka habitiste ye pina boka pona éducation bana na pesi mbote na ngai na forest futila de bundes moi na bundes solo de so komika na bundes omoni forest futila obike non na oluka forest futila omona moi na bundes ya solo ya tongo na pesi mbote na ngai na ya Willy Matuka wana vient na ngai ya kati ya tongo ya Willy Matuka moi na poto solo donc vient na ngai lela yo di mabe ya zara so les petits c'est du yoji donc c'est ça que na pesi mbote na ngai na Maurice le prince 10 pesi mbote na Maurice le prince 10 na Angleterre Jogo Makasi donc Jogo bango penda ndi mutuke non un jour bakobundaka pona Kinshasa na biso na kota mambo etali ndembo na pesi mbote na ngai na ndaya ya mayele ndaya ya mayele africain libre ye pende ratrati ya linga mutalela lelati ya linga mutalela lelati yeso benge pende bona bo rapeti nanga tinda numéro tinda ba nini ba identité ko mana carte au moins bina lobi na code tongo ngana na monogramme na G vous comprenez ba gros bisous na lela bino surtout ba boza pe belé ba o na tangi ba o na tangité na linga bino mingi na la bino ya trop j'espère que vous continuer ko se abonner na poto bo continuer ko otala ba émission na biso bo continuer ko za toujours en ligne na biso moni que j'espère que nous toujours mamba bien ya malamu ko zala toujours ne comme bo mesano ndele lo moni gloria lobi to bité so que za nani do ba gros bisous na labino ya trop ba gros bisous ndé na zongi susu et pas gloria ya sera linga zoyo peut-être numéro benga on a numéro nini donc voilà ba mbote na opc pas nani on a pesi mbote na famille nanga na France on a pesi mbote nanga na oncle nanga Pitou Kanza, pesi mbote na ngana ale Kanza,
na France napesi mbote na nga na Mathieu Zizo na kati ya France bon bato baebele misu na bosani bao baza na besoin ozwa ngai plus 243 89 94 97 047 plus 243 94 94 97 047. wana tokomi déjà kofondre tokomi déjà kokoma vers tokomi déjà na fin émission na biso lobaka ya suka mpona bato batali yo loba suka mpona baabone na yo oyo bakosabone mpo batala yo loba no ya suka eza nini bambote na yo voilà. Bon napesi mbote na bino nyonso bato bolanda nalingi bino mingi eza teke na critiquer eza pe teke na fingi nabetisa na nga bino libaku te donc nalingi bino mingi donc moi bapelle na bino na oh sepela na émission oh bapelle esalaka bien mpo numéro na pesi wana mais ya bato bakabaka numéro na pesi wana eza bapelle mais ya bato bakabaka voilà alobi na ye bapelle mais ya bato bakabaka mpo ya baki ye apart libolo likata mbongo mpe nalingi bino mingi bon moi bapelle mais bato bakabaka ndenge jeni alobi naza mpe artiste comédien ndeko na bino artiste comédienne quoi nalingi bino mingi. Je vous aime beaucoup, vraiment, merci. Merci beaucoup, toi qui est aussi actrice comédien. Vous savez pas non. Bon, on a un groupe, on a un groupe. Donc, ça non polyvalente. Partout dans Kendi. Ça va, on a rappelé, on a fait Simbote na maman Chako, leader à solo, donc maman a joué encadré. On a fait Simbote na on a rappelé, on a fait Simbote na maman nanga pour on a fait naza wabino naza actrice comédienne. Nazo travailler na troupe maman Chako, on a fait maman nanga Chako, ba gros bisous. Oh le lozo salanga le lona zala. Non bingande maman. Bango nyonso bana donc tant na baboy na yebi Jenny Banza autrement dit mona mungala ngande mama bango nyonso tu bana do bazate na mona bango te bambote na ngebi na mama na Aisha ko na sepeli bozala toujours en ligne bozala toujours na Rolanda donc na sepeli bambote na bino ba bisous ba gros bisous place bozali bye merci bye bye. Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur, il y a un mboka, partout vous avez des Congolais de la diaspora, au Somba Sepela TV. Et ça a ma chaîne Nia Congo, P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée, il y a des Congolais, P.A. Congo. Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à l'ouest, babenga biso bozone sa promotion là il y a 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. To vandi, to bime zeki ka promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle et puis souci à ces plats TV et ça pour ça va client là bango babino to zongela promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock nous avons ébélé, mais ça sera limité, c'est vraiment limité. Vous allez ébélé pour benga, pour consommer des décodeurs à Sepela TV. Bah maman, et si on a bien opéré ça pour la carte, pour filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Bah film à Nigeria, il y a des Congolais, des Africains, vraiment comme ça, et ça la carte. Bah papa, tu as dit binopé, tu as dit chaîne il y a sport la carte donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, donc à Binopé, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français, et ça pour la Nakati. Donc toute la famille de partout, n'importe quelle génération, vous c'est pour la Nakati et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. On va la miniter, beaucoup ça peut miniter, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin vous avez un numéro, vous team de la biso, va coordonner la bino et puis biso peut être au team de la bino, Sepela TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Achetez Sepela TV.